Records. Docteur Jeff Njadi, les Teta, Don Didier. C'est pas ça, il y a le roi Nangani, il y a le roi Nangani, tout le monde qui s'est pas constaté. Bana boya na le zela bomona sikoyo. Bana wana bana ya poto. Mikolo yo eloko ekanga kaka eske o eza buchu to musuni. Hein? Bana bomona siko bana ndenge baola kisabino ke musuni. Tala bande ko na ngai. Boyebi li solo moko équipe France ya obeta wana kisasa. Et beta contre Léopard. Oyebi que grand journaliste to sala la kati ya stade biso so plein to ke ko soutenir Léopard. To bani oyé ma boyebi ka ndeto soutenir équipe na biso. Mama yo yo tout mama yo yo mama yo yo mama yo siko nzoka nde ba français pe ndi amona biso to yemba bongo ba bité biso pe futo soutenir pe équipe na biso to motiver bango babi lokwa to na RDC to yibaka nzembo na bango biso to yemba on est ce qu'on a monoko na biso français po biso yebi français té to mona ba français pe balamuki mère-toi 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 dikiti bako tuna ngulu bana oye za buchu eza nini misuni yango balali misuni yango wala Comment teka bano bendeli te mais biso teka bana te eza baza ba artiste ba sala boulot mais soki libale ye ngai funa sepela pona za papa soki ba ponde baza basi suka fu babala moni mo motema mabe wana nde yango moni eza ko boma biso ekomaka ba poison ekoti na kati ba makambe bele eloko mibale to mona yo brichi kutu auto bima wa tanti linda mais oyebe parmi bato ba chaki poids o chepe coup de pouce ouais motema malamu kaka motema malamu kaka malgré bato kande to lobaka yo kola motema malamu momona bato mususu ba ye ba bando tcha ba songi ba ye na ba ndenge moko ba lukaka ba kabola bino donc bon ça sert à rien ngana yebi kana na 20 ans nga donc na mona pas cité yo za na actualité za na 20 ans mutu muso ko bima na elelo mais ana combien de mois ana combien de semaines ana combien de mois mais nga siko eza 20 ans nga 20 ans ah peut-être comme na kisia oh mais qui c'est partout et puis abandoki pe bana succès donc oza na ndoki mo pe na succès ndeti na venue oza pe na bato pe bandoki mais tamsu to yebi na biso bango mais oza mona lemba to ya ra lemba musala po to mona mingi base ya théâtre ndio za trop na lemba nga za mona ngaba na botami na ngaba na koli na ngaba olemba to kangami na ngaba ti donc idéologie makambe belé pe to sara ba tournage ba nini belé na lemba tout compende to tourna pe na ba community mais sikoyo na koma comédien ba community mais idéologie moi na ngaba message nani pour na ba internet ba ndio numéro na WhatsApp et puis to bondo yo joko tout le temps to na kichasa singles ouais numéro na téléphone ezali plus 243 99 7 65 83 Igela coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Kanda Taba ikote Sensi Nganda Taba Fenenene Nganda Taba Chez Hugues la coiffe ikote Papa na Kerwan éternel Kenaya Au 174 avenue Aristide Briand, 93 320, le pavillon sous bois. À la petite porte à gauche, association Hugues Ikoté. 01 41 55 0000. Ntaba Ikoté. Descartes Construction et yeah! Fini l'inquiétude pour la réalisation de vos constructions de rêves en RDC au prix imbattable. Grâce à votre entreprise installée en RDC uniquement pour vous, spécialisée en construction, réfection, bâtiments, immeubles, vente de terrains, travaux publics avec les ingénieurs architectes qualifiés au prix incroyable. L'escart Construction est aussi spécialisée en luminosité des bâtiments et éclairage public. Installation des systèmes d'alerte, intrusion pour des maisons et véhicules et tout d'autres services. Nous acceptons aussi les paiements par tranche
au prix incroyable. Pas d'hésitation avec Descartes Construction. Vous serez jamais déçus. Pour tout contact, notre email est descartesconstruction@gmail.com. Notre numéro de contact, plus 447 93 92 82 813 et appelez-nous pour Kinshasa, plus 243 89 91 56 86 2. Descartes Construction, Atozana Mbongo Moké, Opération Tongana RDC. L'agence d'export et d'import, Michel Atlantic Shipping. Et bana ya Canada, bana ya USA, Bomitungisa Lissusute. Pour tous vos achats et ventes de voitures, pièces de rechange et les accessoires possibles, na koti na ba koli na bino na Kinshasa, Bomitungisa Penzate. Please, bakoya koza koli tinandako. Pour tout contact, benga Michel Lukadi. Plus 1 508 371 60 43 USA na Canada. Pour la Kinshasa, benga na plus 243 89 551 30 38. Michelo Atlantic Shipping. Yaboye, Bazuapi. Raf Ngindou, félicitations pour la promotion, ça la rapport à l'artiste. Que Dieu te bénisse. À connaît pas demander, il n'y a rien en face. Ici Cappuccino, LB, Rambo 2, Mister Double Face, la musique bio sans microbes. Suivez Congo Promo TV avec le PDG Raph Ngindou. Eh ben, on est makambo, bison des solutions. Nanenga mabete Congo Promo Raph Ngindou, aza mutu aza na mbongo boga, aza na bakara danger. Donc, ya mutanzalate. En tout cas, félicitations, merci Sito Oumela. Raph Ngindou, le présentateur de la force créative Congo Promo. Borotos à la force militaire de Congo Promo. Et faites comme moi, allez voir Congo Promo, tv5.com. Donc au nom de Jésus-Christ, nous bénissons le Congo Promo. Avec Raph Ngindou, Congo Promo ne tombera jamais. Piccolo Congo Promo ndé. Ouais, balobi Raph Ngindou. Congo Promo toujours, grande puissance. Come on. Congo Promo qui torcos net in a film. Congo Promo babunda na nango. Raph Ngindou. Congo Promo. What a plus, what a boss là. Losako bana kini mbote bana Kinshasa bana Angola bana monde entier, Paris, Allemagne, Bruxelles, partout dans le monde. Tu sais bino tige zo tambola. Tige de l'autre côté qui lembe contrôler lemba. Ils ont contrôlé lemba. Et l'olier fait Fenambourg, la puissance. Ils ont dominé toujours. Eric Ndomba s'appelle masqué Yama Karine. Tous ont contrôlé. Kelly Charlotten. Kelly Tsumbo, oh chef c'était Paris. Roi Manitou, le champagne qui gagne. Moutou Mbango na Johannesburg. En Afrique d'ici, le roi Manitou. Doris KMB. Du Mani top modèle. Soukananoko en Afrique d'ici. Arsène AK47. L'homme de la résidence Gianni Versace. Soukabatambo en Afrique d'ici. Bango na Tosukiwana. Toyamba Zoba, grand Zoba, na Zoba, na théâtre et tout. Grand Zoba, na Congolais dit. Na Tijou. Tu sais, bien, Tijou, côté partout dans le monde. C'est-à-dire Zoba, tu es déjà Zoba, na biso, Zoba, na Congolais, Zoba, na biso. Bakotu Nangulu, le grand journaliste, Tijine, Angoyo Makambo. Oyebi ke donc, Salinga Souka na surprise. Talaraka, émission, Mounene, ya Rosaranate, Congo Promo. Bana ya Poto. Bana ya Angola, bana ya Djobour. N'a pas profité, ba prêtre ya Djobour, ba tuloko ba papi mpunga le gouverneur. Ba tuloko la ba casse cassere cap, poison de Djobour. Ba tuloko la ba Didier Chombo petit Jésus. Donc Afrique du Sud wana décembre oyo na zana bino maele na ko fêter na bino. To fêter na bino boko seka. Afrique du Sud il faut boire mingi roi Manitou avec qui ba tout na la yende fallait embeli. Pour ça black te fallait en Afrique du Sud. Premier mot pour fallait c'est la cher. Oui, mais roi Manitou faut boire raï. Ba roi Manitou, wana bazape ba prêtre. Mais siko le roi Manitou le roi nano a convaincu Alexandre te ka prêtre. Na bato ba Alexandre ba prêtre ça ba Didier Chombo. Prêtre, ba papi punga. Pas colos fois 100. Il faut na sentir ango. On sentir ango faut na confirmer. Kelly Charlotten na rotinda. Danger. Aux appels. Bonini conception na okotuna ngulu iba ngo panani. Te retourna ngulu ngala iba te parce que ezali retourna ngulu ezali penza oyo uti na palais.
Donc lifanto nanga moi nanga ndi muta créer au retour nangulu. Na pêche mbote bébé Blaise ndoyi nanga pe. Asa na agine pas créer le retour nangulu. 4 ans. Oh non. 4 ans. 4 ans na ebiso lokwa makile za na kati makila 4 ans mikolo bakisi yango retour nangulu na kapela. Obite ko mbongo. Sikoyo komo dépendre na ndenge yo olingela. Okolo ba po retour nangulu na kati Luanda. Retour nangulu na Kimbuta. Retour nangulu na kapela. Donc place nyoso ngulu ete kamaka. Yango wana makso la torche nini boy c'est là ka pona koluka gaz pona koluka succès pour na ba internet to bato batala biso moi trop mon bato lokwa ba le lieu fait za femme responsable maman Firbertine Samba ba mère batala biso na bana miki batala biso mais au numéro de la torche nini pour ozora succès ozora un plaire bien ozaki sir na comédie ozaki 4 nzoto noté non nazaki sir na comédie ezaki na nzoto mais ce que idéologie ezalaki vrai zoba donc na bimi na idéologie à vrai zoba. Alors il faut bandana tenir na ngaba du so mutu so moni okarabi est-ce que mutu aza normal a mono normalité donc vrai zo ba ko sala jamais makama malamu faut sala makama mabe donc bon mabe ali sumuté donc sala makama o ezali anormal donc ngo faut les tenir pe déjà parti quand on bon mona ngaka déjà ndina sa ko apparaître wa bien mutu aza normalité azoba bat ba otala biso trop c'est peut ça qui peut mango joueur international ya Dagosto azana Kinshasa awa Kipe Mongo c'est pas ça ne lokona ngadi ngalo na retour ngula qui ça va consacrer bala boya la le zela bomona sikoyo bana wana bana ya poto mikolo yo eloko ekanga kaka eske o eza buchu to musuni bana bomona siko bana ndenge baola kisabino ke musuni tala bande kona ngai boyebi li solo moko équipe France ya obeta wana kisasa et beta contre Léopard. Obi que grand journaliste to sala la kati stade biso so plein to ke ko soutenir Léopard. To bano yé ma bobi kan to soutenir la équipe na biso. Mama yo tout mama yo mama yo siko nzoka nde ba français pe ndia mona biso to yemba bongo ba bité biso pe futo soutenir pe équipe na biso to motiver bango babi lokwa to na RDC to yi baka nzembo na bango biso to yemba on est ce qu'on a monoko na biso français po biso yebi français te to mona ba français pe balamuki mère-toi bako tuna ngulu bana eza buchu eza nini misuni yango balali misuni yango wana oteka bana bendeli te mais biso tekaka bana te eza baza ba artiste basala boulot mais soki libale ye ngai funa sepela mpona aza papa soki baponde bazana baza basi suka efu babala code MM13 et puis code MM14 ngai kaka papa ngai papa bozo beti bato mabaku bana yetu papa nini ngoza kuyima boy kasi rap mombaka ngo yoko mo yo zibe service awa na zibe service tout le monde a la servi et ko ngai ngai kunzi yebisa kunzi ozala ki presi lou puisque zibe service na janvier toza na kati ya Angola Brazzaville balali omoni kuzanga kuiba ezali liwe mimbeneo na Brazzaville toza pelisusu wana zibe service bato ebele bazokufa mpo na baagence agence ya si na Europe mobimba bato bofani na France bozokokende na Rennes bouti Lausanne boke na Rennes botie biloko na bino bozalaka na Paris Rennes biloko wana nyonso to eza kuya non papa aza mundele te congolais lokola ngai na ye zibe service papa balekaka pe sérieux boy merci kosanga mwandam merci zibe service agence pas comme les autres Hugues la coiffe Ikote Papa na Kerouan Éternel Kenaya Espace de cérémonie chez Hugues la coiffe Ikote. Un cadre spécial pour vos cérémonies conviviales, pour vos retraits de deuil, matanga, fiançailles, baptême, anniversaire, au 174 avenue Aristide Briand, le pavillon sous-bois, dans le 9-3. Référence, Salon Hugues la coiffe Ikote. Votre réservation au 01 41 55
0000. Congo promo défaté. Bolanda Congo promo pour la vérité. Avec Congo promo, it's not the same. C'est pas pareil. Check. Soki libala ye na voix normale na ndenge bien faut babala nga pe oza plaisir pour na ngai na balisi pe mona eloko nini osalaka liboso oyo crochat oyo bato oyo ozo bapele ebele oyo omonaki na bacontact ekota eloko nini oyo nalingaka epai ya mwasi bagu na nga préféré na nga epai ya mwasi mukinza do batunanga mpenza olingaka nini epai ya mwasi ngai beloko nalela epai ya mwasi ezaka mukinza te mais eza solo te po basi bapentaka lokola nga na yo te basi bana mikinza mibale mais biso mibale tona mukinza moko oyo asima kaka siko mwasi ana mukinza sima na ya liboso donc eza danger siko ngai eloko nalelaka yango wana ite ya liboso ya sima na okende yango po ya sima nga mo mpe na ala yango yo mpo ala yango siko ya liboso tozalaka nango te talaka nzambe ndenge asala yo coupe olataka caleson mpe ezalaka système ezoningana yango balataka na caleson te eza baconsigne oyo océan apesa siko nande otalaka bafese bapetite tere omona dérangeaka te batournage te mais ate dérange bato baoyeba kaka eza na kati ya tournage mpo wa moto mobali so amoni mwasi pene omoi neti basa misuni boye faut déranger yo so déranger yo te seko wa maladi donc il faut bake okende pena ozwa traitement mais eloko wana kini bakosaka te kini kisasa balalaka te tala bana ya ngola bana ya poto oyo ya kisasa balalaka te olali kyum balali yo esali biso bien tout le monde baotala yo bana mona ti baotala bana mikili baotala surtout bana ya Angola message oyo mpona bana Angola koyaka Angola quand Angola na nga na yango na décembre oyo programme ezalaki bongo fallait na yango na décembre mais moi programme échangé moke décembre na okende na Afrique du Sud na kozonga boye na février après février donc total ba février wana ka soki na ye mbala moko bana Angola il faut na ya wana faut na ya ko corriger parce que Blaise Mabanza nde motu top na ndenge mukete do ba vidéo bazali sous te ba sobe bazali sous te ba saisa bazali sous te donc ngande na 20 ans donc il faut 20 ans wana na tambola partout monde entier ba to ba sentir na pied bango pension te ba sali petro mais musala nyoso so muta sali trop ako mukolo ako kalisuite il faut ça la protection bi ke bango derrière niveau ba komela na keba te nga océan ba telemela ngote mbongi ya océan so ezo fungunzama so telemela ngo emema yo mais so ngunzami yango eleka yo après aussi moyen au vivre donc oyo océan moyen ba telemela ngo ezate vraiment toujours te recoute en plein boulot na répétition na yo et ça biso bien et ça biso mais le faut ça biso plaisir là te lamba ngala linga ko boité na linga ko ne lamba o là te biso faire équipe mongo yango joueur international biso équipe mongo te biso bino fierté à Tchango fierté ba congolais na Angola joueur de Tchababi Beikanto moniti ya beta na Angola na Dagosto équipe gagné Mazembe na Lubumbashi donc yem ta Tchaka Babi donc équipe mongo international fierté na biso ba na Tchango ye o là ta faire na suka et ça biso bien ngako tuna o la tango pour na bana Tchango kate mettant muta so la jaune nerf boye donc c'est que ça pour na Congo mobimba photo yeba ko se soutenir azande ko na biso azo sala fierté ya RDC na kati Angola donc ngapenza donc nena bandi ko soutenir yo ndeko na ngai le grand Diogo donc libela message nous allons pour la théâtre na biso nire bozo chiter hein olobo mata mais nire bozo chiter nire bino mona entre vous boyo kana raté ba guerre ba ranki bo wela na ba momi ka ba momi bo tourna na bango ba artiste bino bo katara su bango ba promesse entre vous bozo français musique les évoluer mais théâtre ezo zonga toujours simelo ya avancer les arapon bon eloko liboso ezana motema mabe motema mabe entre biso na biso soki muninga bimi muninga komi na tana ye omona motema mabe ezali ok nzamba azali nzambe ya mutu tu nzamba koloba lelo eza tour na yo lobi eza tour na ye lobi eza tour o kuna donc tant muninga bimi sepela na lipamboli na ye moni motema mabe wana nde yango moni eza koboma biso ekomaka ba poison ekoti na kati ba makambe bele eloko mibale tout mona yo brichi kutu auto bima wa tanti linda mais oyebe parmi bato ba chaki poids o chepe coup de pouce ouais motema malamu kaka motema malamu kaka malgré
bato kande tolobaka yo kola motema malamu momona bato mususu baye babando tia basongi baye na bandenge moko po balukaka bakabola bino donc bon ça sert à rien ngana yebi kana na 20 ans nga donc na mona pas cité ngana na 20 ans mutu muso ko bima na lelo mana combien de mois ala combien de semaines ala combien de mois mais nga siko eza 20 ans nga 20 ans ah peut-être comme na kisia oh mais kisia partout pe abandoki pe bana 67 donc aux alandoki mo pe na 67 ndeti na venue za pe na bato pe babandoki mais tam suto yebi na biso bango mais aux amona lemba to ya ra lemba musala poto mona mingi base ya théâtre ndé za trop na lemba nga za mwana ngaba na botami na ngaba na koli na ngaba o lemba to kangami na ngaba ti donc idéologie makambe belé pe to sara ba tournage ba nini belé na lemba tout compende to tourna pe na ba commune tout mais sikoyo na koma comédien ba commune tout mais idéologie mwana ngaba message nani pour na internet sur balandio numéro na WhatsApp et puis to bondo yo joko tout le temps to na kichasa c'est ouais numéro na nga téléphone ezali plus 243 99 7 65 83 66 donc na bandeli yango plus 243 99 7 65 83 66 ba fanatique na nga boza na bino kimia donc ata mopepe moko boye bo banga te ngai oya bino moumbu na bino ya musala na 20 ans donc 20 ans donc on a sali kaka na bandi kaka janvier donc c'est comme janvier on a reçu une année parce que 19 ans etikali wana donc on a zo promettre bino bozela sous 2019 oyo bomona idéologie lisusu ya danger ya kosakana te océan oyo eza océan donc okanga ngote mbongi ya océan donc voilà quoi. Merci na batutu balandi biso Junior Mukuna maître Toro. Mais pesa ta mo batu musu. Mais Europe notre système notre voilà pour talaka to liaka do bana bazotanga banini panga Kaska Sereka hein le poison de Djobour. Didier Chombo petit Jésus prêtre ya Djobour. Muto aleki ona Djobour ati. Josué Kongolo na lipasa na Caleb Kongolo. On appelle un système à tige on a vu ce journaliste donc on appelle système à tige car je suis Congolo Christine Noudi nakati États-Unis Christian Mafuta basketteur ya munene ya danger ya swag nakati Luxembourg Chuma Moupe François Flamand Noir Nono Benza la lumière de Bruxelles voilà batunangai ba Edgar Dienga bino tout bah Joël Cessa, hein, le grand chanteur Joël Cessa, HB King, chanteur ya danger, hein, apo maneno antivirus, vraiment bambote na bino ngwana, na sepe nazana bino maele, moto lekanga ate, oh sakana otuna ngulu na kapela. Otuna ngulu na kapela. Ciao. Non, ciao, non, défaut, zana biso tozana nous. Émission de Silité Roi Manitou. Le champagne qui gagne patron des patrons, on a Bakara 2018. Roi Manitou, patron des patrons à Djobour, on a Bakara 2018, Moutaleki a été numéro 1, Mouto Fala, il faut faire 50 000 balles. Ce Roi Manitou dans Tokos, tu peux si Yves Jolie, parrain par intérim. Parrain par intérim, Yves Jolie, les bouclés propres chez Makassi. Yves Jolie, les bouclés, puis Kelly Charlotten à Canada, Eric Ndomba s'appelle Masqué. Tu peux si Sumbote na Fiston Coloqué, il y a ma prudence El Zapatero. Fiston Coloqué, il y a ma prudence El Zapatero, mais ça me fait plaisir. Junior Mukuna, Maître Toro, 450 tolo nae, à Otarabiso, qui peut mon vraiment donc qui peut mon hein, idéologie, idéologie la maté mais pour na yo na la tie lamba. Pour na yo pe nga pinga na bureau, nga na ba nsoto mona ba joka na ebité soke koka ngai. Pour nga le ki joka na munene ndebo mona nga. Voilà qui peut mongo. Hein? Et puis, donc, c'était Axel Setana. Vraiment, Axel Setana. Ouais, Axel Setana. Vraiment, merci beaucoup. La réalisation, la boulot, talaraka. Donc, qui peut mongo. Donc, nous soutenir Diogo Nabiso, RDC Mobimba. Angola, poto partout, binonyonso. Pour soutenir Diogo Nabiso congolais oyo asala makamba minene asala makamba bien pour le kumu ya mboka na biso il faut soutenir. Merci Caleb Mukombo na Mbanzu, merci na tout comme soutien Caleb Mukombo na Chine. Kelly Tumbo Ogep de Paris, Mama Fibertine Samba ya Docteur Samba, Donis Mbedimani top modèle, force toujours Donis Mbedimani top modèle. Très mixé.
Arsène AK47, Arsène AK47. L'homme à la résidence, mais c'est Johnny Versas, donc qui togo batwa Simbi, Afrique du Sud, Bango, on a ba jour qui dit chanton en contre d'Ingaïti. Donc juste tout temps, là, tout patrouille, tout côté ba commune, tout net prometteur Ibino pour lancer une image, pour lancer une émission. Filiga Konde, champion Edingwe. Donc tu peux s'emboter. Filiga Konde, Bon après Mungulu Diaga, donc tu peux vraiment. Mais ba comédien ni respectable on dit mana. Bango tout, ba onyo so ba sala honneur ya mboka na biso, honneur ya RDC bango tout na lingaka bango et puis na soutenaka bango. Voilà, talaka. Merci to zelo rasuka poto kabwana yo, pour ça la batu to ba ça biso plaisir. Elodie FF na mbo la puissance. C'est mon mot sur ça la biso. Elodie FF. Elodie FF en Angola to na fait ici. Mikili, Elodie FF. Elodie FF. Ba bi mbongo tegala yo euro dollar yo ne. Elodie FF motolegi yo at. Elodie FF lobby nazalaki na répétition ya Héritier Watanabe, meilleur chanteur ya RDC. Héritier Watanabe. Na komi ona papa moko boya yeka na répétition ndenge zalaka aya ko sala test. Héritier pe loka boya ne batuta lobi bon telema wana oyemba nzembo badadi mola bazalaki wana batu ebele bazalaki wana. Héritier tuni tata wana lobi oyemba nzembo nini? Papa na bina oyemba nzembo ya Dati Pétrole pona ko honorer ba le monument vivant ya mboka na biso Lutumba Simaro. Ba matisier na podium tata wana bandi boyebi ka ba luba nde bazaka na fier. Po papa wazalaki moluba. Papa bandi ko yemba nzembo Dati Pétrole na fier nyos. Dachilanga tonto ibera Jilaya bujingu tundila mabulu Mutuka woyi kumbaki bujingu yangu jajina maboku mayo Chika kutala mpembeni woku yangu bona bawoyu bale kingai Chila nini na lutala zaya ndota iboku lubi bongwe kumbanga mbowoda chia ye Montu woya kukumba kamatuka chia kubunda gato aguswana gato Buchingwisha chilo kuwoyi kukabulaka bantu na banjela mibale to na jimi bubika nga mosi mabe na boyi kupatajela bambanda woda chia ye lekela bamwe. Merci, bravo, salut biso bien. Richie Maquet, c'est Parlement debout. King Slova comme ça message. Parlement debout, Mendes Aigle Fumoussi, patron général, Narati Angola. Junior Ikomo, silencieux, patron des patrons Junior Ikomo en Angola, roi Bilaman Kale Ambokadi. Comme une soupe émission, merci de tout, merci de tout, check biso pour aller loin. Qui peut mon joueur international, qui ça, Fisto Mani sa grand garçon. Le but dans un match, t'as peut-être qu'on m'a bédé pour ce image. Allez check. Enos. Docteur Jeff Jadi, les détas dont des dieux. Bonjour à tous, vous êtes sur Congo Promo. Si vous aimez plus de vidéos, cliquez le bouton en bas, abonnez-vous en masse. Moi, Bérodes, je me suis déjà abonné. Il reste que...